bandeko balandi ya Vom Télévision mboto mabota mabino biso liboso na bino to meseni koloba to koyaka bena tina seyoko koluka bongo kozongisa conscience ya bato na nzoto ya bato botalantina to koma kozwa bongo mokano ya kokata bazamba bibale pe bisobe te na mboka epai tokendaka kokutana na koko ya suka mboka epai wapi mayelo pe bwanye zanga lipasa ebomba minde na tina ena tokozonga kalisusu au wana mboka seka totindaka mabota ya bana ya bato mpo ya kosombitinya lisusu makanizo tolobi analizo ya banoko toko analizaka maso maima kozingelaka bongo mabota ya bana ya bato lelo tozebi somo kote bomo mesano tozena noko ntambi koka epaikani toko sombitinya makanisi kasi tomoni équipe nationale na biso zongi sans médaille tolobaki totala na ino ndenge bakobete match de classement nde tokoyeba kotia moins point zongi sort banso toyebi mboke fandi kimia na ba regret na mpasi na motema deuxième point na biso tokozala moins vite fait tokosimba moins d'insécurité oyo kozingela province ya Kinshasa po nini te njonga njinga to République démocratique ya Congo mobimba bomo mesano nokotambi mbote boni bino santé mbote nokondombele botale elongo na ba téléspectateurs ya Vom Télévision bazuli bakwa kolanda biso na manaka na biso analyse ya banoko oyo pai wapi banoko kolandela lolenge bakendaka pai ya koko ya suka mboka nyoso te elekaka na bitano ezaka na misusu banoko batikalaka nango na bikutu na ya bango yango tosalaka makasi na kati ya analyse oyo toyeko kososolisaka etuluku to ya bandeko to pe ya bana kasi bazwaka liboko kolanda biso na manaka na biso analyse ya banoko kote ya santé kimi ezali na kati na etumba matondo nokotambi l'actualité oblige tolobi tolobela mwa bainsécurité oyo eze kozingela mboka na biso bipai na bipai ebandaki na bandundu eza na Congo central mais yambo nano tokenda na nini wana match de classement RDC Léopard de la RDC contre Afrique du Sud vareuse ya pembe tala biloko noko tambalinga yango mbala moko babukani na koseka tango koze kotala na yeno match yango na vareuse ya pembe sika boalaki bomoni ba joueur bakoti na vareuse ya pembe bomilobelaki nini po koma lokwa mwa tembe tembe sala maki bato mosusu na ba réseaux sociaux badutaka nano na eloko ya vareuse wana ya pembe koma lokwa licholi po toyokaka bambala mingi oyo ezala occasionnellement to gagner na vareuse à pembe au moins basali loko akozomela malgré zalaka à répétition to pour la plus mingi na vareuse wana donc ndombele botale monita balobaka kozanga koyeba ezali wa ndambo za nongo liwa ndambo te ezali wa total to moni équipe nationale o ezongaki lobi eleki ba joueur ba yamama ki na stade de Martin mbala liboso na Congo to mona yango to na biso médaille ta mon côté. Mais on a vraiment que le ministère des Sports a la makasi. Moi, forcé. C'est un gomme. Tu joues l'autre côté. Tu joues l'autre côté. Mais oui, c'est bizarre. Tu espérais qu'il finale. Là, tu canaki pena, tu bête finale. Tu raté. Esprit qu'il y a la troisième place. Tu as médaille de bronze. Du coup, tu as raté médaille de bronze. Bato va comme sepela na 4e place. Ozomo na basé ko forcer ambiance moko eza na stade de Martin. Wana ko sepela ya Sony. Wana ko sepela ya Sony. Mais li pe li sou ba dépense ko sepela ya Sony on to solo baté no ko ndombele botalo. Moni ko katse ko sanga ko yebo. Ba Congolais bazaki déterminé. To bima soit premier to beta finale to bima premier pour na ya CAN 2024 mais to ko bima 4e so que to kolobela était noana le lot komi ko sepela na 4e place ba yebisi bango bo sala bo balingi te ba yebisi bango to songisa bo balingi te
basali mobilisation ya bangangane bamesana na bango kosala mokolo na mokolo. Varese ya pembe noko ndomelo bitango kaka équipe nationale le continent Varese ya pembe biso dokoma ida ko so ba appel noko tambi me bolobela ki Varese ya pembe bato de bakoma ida ko boye ko lata ngo bazongena ngo susu ndenge nini na na bino tozala na Kinshasa awa to kosala nini sengeli to subir oyo bango volonté na bango ezolinga ekende ekokisama kasi totala kaka mais ce qui est vrai toza na chance te ya koganye match oyo mpona nini elembo ya liboso tata mokeli azalaka juste tata mokeli akosaka te tata mokeli jamais akokolinga bimisa motinda mi na ye mutu moko lokuta ayebisi ye eloko boye aye abongoli boye lokola tata mokeli alakisaka motinda mi na bango fumukusu ke mozala mpana na ngola elembo ya pembe eza elembo ya malere mpa na biso mpona drapeau ya RDC pembe ezalaka te bato batie tembe tango match wana ebandi noko ndombele botale moto nyonso azwi libaku ya kolanda message ya Nesonye Nzila moto nyonso azwaki libaku kolanda biso na bamanaka ndenge tosalaki tolobelelaki awa donc match wana kande tozokota moto nyonso ya bongo akomprendre ke awa eloko ya malongo ekozala lisusu te na Varese tala match ndenge ebetami po seso ozomona ke RDC na ballon ekosakana te tala bajara babio torate na ba poto vide gardien apepuli na ndembo bale tikali na sima tala biloko ba Chancel Mbemba barate oyo na ino esalema te soko libabe te noko ndombele na olo bana bien libabe do soko za na libabe to za mwasa kitoko ndenge nini koleka mokili mobimba soko za na libabe ovana te na ndaka libala do mibali baba no Rolando kaka azua memo na boîte de nuit makambo esili azua memo na boîte de nuit makambo esili mono ngona ba oyo leki na nyonso ba okena na kobala RDC to ekine équipe tala donc match ya Afrique du Sud et ko pesa congolais nyonso siko bososo li solo ete histoire ya Nyongo makambo ba betaka ya Nyongo RDC et memele libabe azan eza nani fumukusu za na réseau po ko bana match ndenge otali ba bio to raté tant okena ba tir au but tu as 7 hein. Oui, soko to concrétiser ki ba. Mais tolinga to misa même bitere ya kan mbala moko kana match wana. Bien sûr. Tolinga to misa bitere ya kan. Mais lokola ba ndeko na biso ba betaki wana bango pe bayebi na bango pete. Ndenge kufumukusa lobaka soko bali musa za na Nyongo. Nyongo wana ipo salini. O hérité ngo mutu ko futa yango. Atako ba konzi ya lelo bango te mutu ba posa acte wana bato ba posa ki on salaki ba dirigeant ba kambaki na président Mobutu. Bino tango boye. Bobali mwasi babengi Congo boko futa ba Nyongo bokuti o RDC sengela futa lokola bokuti bomengo bozo bénéficier nango kasi ba Nyongo pe RDC boko futa toke na batiro bino ndombele botale et c'est vraiment que oui li solo pena que RDC ni Léopard pena ça na libabe première tiro bi nini Afrique du Sud a raté biso to tie Afrique du Sud a tie biso to tie biso to komi sur 4 tiro bi biso to marqué 4 Afrique du Sud sur 4 a marqué 3 a raté moko. Afrique du Sud a bêti 5e tir au but a commis sur 5 a commis na 4. Biso dernier tir au but au sauto match Céline ngo to gagné. Libabe Chancel Mbemba pa ebi na été que lokola et tirali tir au but moko so ka beta tsa charge équipe to botutu na tango na yekene pa nani. Là ta ah bon il s'est fait mal pas a raté gardien à longo li ballon. Pour la équipe nous sommes dans Libabe, to zongi sko ya lokot bo bandeli. Oui ça ya beti ati. Afrique du Sud pas beti ça nini ati. Afrique du Sud ya so ça nini ati. Oso RDC ati to kokani lisusu pour to continuer. Le temps où Chancel Mbemba a raté, l'Afrique du Sud a été. Ah, to question na il y a moko susu. Afrique du Sud a ati. Oui, ça y est, Ati. Afrique du Sud, Ati, c'est comme Meshach Elia Achabi. Meshach Elia a été raté. Bandeko, Meshach Elia est un bon joueur. Chancel Mbemba est un bon joueur. Et voilà où tout le monde a discuté. Oh, bazo vivre lelo eza libabe mato imangongi ya bayebazo. Donc si bozo lo bakeo Meshach Elia libabe oui, effectivement ça libabe mais yete muta memi libabe wana. Libabe na Meshach Elia pa yeko kuta ngo. Aussi longtemps mato imangongi ko sala ma Varese ya pembe yango na balakisi binoti. Et longo le biso même na makanisi ya ko 3e place ko sepela. Bato ba poli ba sepela. Mais non ko tambi omoni biloko mosusu. Boko
batika nano respecter ba Congolais. Oyo balingaki basala lobby na lundi après match ya nini baloba na bato lundi wana il faut bato bazala massivement mpona okenda ko accueillir Léopard, mais ça n'a pas de sens. Ba dépense inutile. Voilà ba calcul politique elingi wana na kati. Calcul politique. Omonite ke esopi bango lisusu. Oui, stade vide. Stade vide. Bato moko bazo forte. To sala makambo objectif. To tika ko récupérer ba situation. To rataki ingeta. Tango to raté, troisième place, to zongi. To zena na équipe moko une bonne équipe. Ba joueur bali excellent, bazali très kitoko. To zonga na no sikawa to sala examen de conscience ndenge balobaka. Mongongo ya Gud ne songanzi na fumukuzu kia muzana panda na Angola. Elobaki gouvernement l'État congolais kangola Congo sportif. Asengi lango pardon. Pardon. Mais bayaka na pardon. Elingi koloba lokola bozwi libaku oyo bino bozwi chance oyo 74 2024 50 ans befe wana elingi se reproduire. Bolimbisi mingi bandeko na biso mais elle ya politique bo libérer Congo sportif. Congo sport bo libérer yango Congo football ezala libérer. To banda penza tango ya gloire lisusu boyebi gloire wana ya football ya Congo. Boyebi ka période wana Congo gloire ni nazalaki nango kaka na football teti na boxe mamba chaque abima champion d'Afrique. Na poids léger boyebi yango malamu kele lituka champion du monde na mi-lourd na catch boyebi ezalaki période ya gloire ba James Brown bayao période ya gloire Mohamed Ali oyo bayindo basoutenaki pe basouetaki combat du siècle. Meilleur combat parmi ba combat na ye, meilleure histoire na ye. Awana Congo. Zaire na tango wana. Bosa makasi bobengisa bango. Bosolola na bango. Biso tosengi bino mbongo te. Tolobi na bino kaka bofuta bango nyongo. Na boyo bakende botanga bango. Bobanda na ba champion ya 74 bongo sima bokotala ba ya 68 likambo na likambo soki bosali yango bongo bozela resultat soki bokomona te mais soki kaka ndenge bomesanaka ngaza ngana likambo koloba te ngana bisi bino kaka te Joseph Sebino nini cinquantenaire éco-produire ba effet mais bozala bozwa ba précaution vaut mieux prévenir que guérir. Na tango ya bakenda plus loin noko tambi mokolo bakosala geste wana cérémonie wana ekosengesa le mesalemi tobeta sikawa totala suka nango soko fumuki mbango akopesa te bazonga batuna bango mais assurance ya bongo botala na ino assurance ba futilité mais ne songanzila nga obi bato ya deux fois ba dirigeant politique ba ali motema mabe homme politique congolais ali trop égoïste alingi kaka ndenge nini boza kokoka te kosunga batata wana oyo balobi batata wana bapesa mokako swa po fongola Léopard actuel bana oyo pe babeta bakambo bali wana bakambo atikali kotsa bite bakambo atikali kotsa bite peut-être penalty abetaki peut-être penalty abetaki bokangola Congo sportif bokangola mais elaka malamu balobaka un homme averti en vaut deux mais ndenge nini bino boali averti bozokoka te kosaisir opportunité noko tambi tolobaki tokosattarde te là-dessus 4e place bala liboso na mondo mona mboka azosepela na 4e place même Nigeria oyo abimi 2e asepeli te ti bazalaki wana baomata baletisa bango nini baki na sengo mais biso tozosepela na 4e place tokosepela entraîneur Afrique du Sud avant match alobi ata soki akozwa 3e place yango te ayaki objectif na ye ayaki mpo azwa finale
ya biso nde na kamwaki oh bon toza heureux tozotala ndenge tokoremporte troisième place barate troisième place bakomi kosepela na kilesheki ya 4e place ezala naino te na histoire ya ndembo en tout cas 4e place basepelaka na ya 4e place asepela ngai naino namona te wana bolimbisa ça n'engage que moi le kindi ya 4e place okosepela te boya kaka bana bazonga na baclub na bango to Kalaté éliminatoire. Toi, lancé peut s'appeler éliminatoire ya Coupe du Monde. Papa Kabulo. Éliminatoire ya Coupe du Monde 2026. Léopard a sapé na position moko ya malamu. On va se poser libabe. O ko ba na pena malamu. Na soko yo mona kama kamneke beno kika ko beba kaka type nyoso pe baby. Léopard a na position moko ya malamu na éliminatoire oyoyo. Soki bo santété. To belela ki awawa na quart de finale, demi-finale, boli koyo kate. Ben monsieur Salom na tozolo ba lisusu. Éliminatoire mondial 2026. Soki bo santete bolobi ka bo continuer kaka na chemin kaka ya banganga. Baloba ki bien nganga moko ta kopesa bino coupe, nganga moko ta kopesa bino pe qualification ya Coupe du Monde. Même si vous avez une qualification Coupe du Monde, vous avez une qualification. Ça, vous avez une Léopard. Donc, vous avez une Coupe T. Vous avez une qualification pour la Coupe du Monde T. Pour la Banyongo. Ce qui vous sentez, ah, biso ba noko to solo bate, to solo bana biso ko pe so ka mboka de akuta loba vana na zo zele nouveau ça vous salite. Qualification ya mondial yango. Si tu rataki yango kakawa. Ah wako? Kutu tango na la. Ce qui vous sali yango. Ce qui vous sali yango bongo bozela résultat. Ce qui boko monate, mais ce qui kaka ndenge bo mesanaka. Ngazana ngana likambo loba te, ngana bisibino kate. Joseph Serbinoni, cinquantenaire et que produire par effet. Mais bozala, bozala précaution, vaut mieux prévenir que guérir. Na tango ya Coupe du Monde, na qualification ya Coupe du Monde, to solo laki na lobby, balia kanguba, balona kanguba ya kokauka kasi ya maite. Do batata wana ti bakauki bongo, bangonde ya kolona. Boyokela ki bisote. Boke Maroc. Omoni sikoyo Maroc bino na 73 po bokende na Coupe du Monde bino moko boyebi boganyaka ye 3-0 forfait na retour bongo na tour bino bopolaki na combien na 3-0 bokendeki pa fait maréchal oya ganyaka na 3-0 fa futa nyongo ba marocain o ba bombeli nzoto ne kuna boke lisusu kuna ya ju 3 apesi pa ba marocain batu malamu bosongi maboko na makolo wa desi bosambelaki boyembaki pe bolobaki ke boke Coupe du Monde mais bazelaki bino na Coupe du Monde bamona bino te alors eza biso na bino tembete mais tozo solo la o biso tozo loba tozo pesa kaka toli o bayeba komona makambu bango me biso tolobi ke période ezali très favorable on a landi élément ya passage ya papa na biso Kabulo excellence na bosolo nde na yaki koyoka que ba dépensaka 2 millions à l'un à retour car il y a match à Maroc. 2 millions. 2 millions de francs congolais. De dollars. 2 millions de dollars. On a 1 million, on a la même réparation de papa Nabiso. Bien sûr. On a 1 million. Bien sûr. Mais. Donc, on a les réparations. Application, ils ont ça la maté parce que l'animateur Mingi, basa continue la mission dans le sport, solo, basa intellectuel, basa la étude, sous à gauche, à droite, mais peut-être que na makila sport et côté la bangote na lobaka na yo ke soko tali ba ministre belé ba juriste ba diplôme tout ça mais côté sport mentalité et ça ko suivre té ministre akoya azana objectif na bien surtout politique ka wana gouvernement wana me mutu abomi biso na ba mo wana ezali kaka politique parce que baza ko pesa biso bato baza ko tala ba parti politique baza koya na objectif na bango ah baye président parti politique les nous ça ko pesa ba directive ba ministre baza ko landa eloko wana autorité morale
autorité morale eza kobebisela biso bamakambo ebele tala bien baministre ou baleki sango sans mettre élégant volonté politique je pense qu'il faut sanctionner les ministres à un moment donné au moins ministre lelo match sidi toyoki ministre économie tout ça pour la première fois quasiment tout le monde parlement et réagir mais il faut continuer sur cette lancée là tant que les ministres se sentent protégés bayebi ke bako sanctionner bango te afandi na bango aventure ye kaka lokola tobeti na maroko wana esili kaka tozongi dans 2 mois toza ko reprendre ma compétition dans 2 mois toza na 4 matchs au mois de juin pour la éliminatoire à Cannes Côte d'Ivoire 2023 Caraboy volonté politique il faut que le gouvernement à un moment donné le premier ministre qui est chef du gouvernement il fasse en mesure atali que défaillance et zalagi de tel côté tala ba jeune ba outi Angola ba liao négligé ba bengi ministre azako répondre est-ce que c'est normal très bien yo ba tio en tant que ministre à sport tu dois donc makambo ezali ebele na tikina maninga ba continuer en quoi to sali l'émission ndenge na ndenge to tindi ba caméra to interpeller gouverneur de la ville wapi mot maktoy mango si ba c'est là qui déjà si ba bongo juste il y a un problème d'instabilité c'est-à-dire ministre l'air ba remanier Salamaka expérience en boka ministre ayebi 1 an 12 mois 13 mois 14 mois de manier Koya vous imaginez Moutouana Outsoki wapi batie wana ah moi il ne me reste que 8 mois tika na buka abuki ndika et c'est comme ça monsieur Kaboul, comme ministre, c'est pas ma préoccupation. Mais si le chef de l'État me demande, moi, aujourd'hui, d'être ministre, je vais poser des conditions. Ça ne sert à rien de me mettre 6 mois, 1 an ministre. Je risque de ne pas appliquer la politique. Il faut le temps. Ça temps, na mutua na ko animer secteur wana, azwa temps à appliquer justement la politique et le gouvernement qui a un suivi. Mais ministre Sobayebi qui vient pour 1 an. Mais il va voler. Ils ne font que ça. Mon frère vient de dire intervention ponctuelle. Il semble que le président a donné l'ordre. On a dépensé 2 millions pour le match à l'espace de 5 jours. 2 millions de dollars en l'espace de 5 jours. Au Kaka, Tobetia le 25, Torobeta na Maroc le 29, 2 millions et demi. Cher ami, pas de contrôle. On ne va pas suivre le contrôle. Koyebambongo Kendeki Wapi, aventure et Souki. Tu vas dire sur ce budget pour te préparer le match au mois de... Le problème, c'est ça. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de sanctions et les gens ont pris les mauvaises habitudes. Na 1 million. Donc, vous savez, les réparations, vous avez Congo sportif, vous avez recevoir la coupe, vous avez qualifié la Coupe du Monde. Mais vous préférez que nous repèse à Banganga. Papa wana, bali ba mandiante. Balite bato basala eloko te basenga basala bango eloko ministre akuta zo ministère a piller na soko bazo futa susu mbongo bo papa ba sepelisa biso ti loto lo ba 2 étoiles eza grâce na bango mais batata na basenga ka mingi te bazala pe considérer mais to moni kuna te ba drogue ba ye tozo mona be Manuel Eboye ndenge baza ko considérer même Nigeria zo considérer ba ancien na ye mais bien sûr ba jejo ko chabalaki tout le monde qui Cameroun, Roger Mila Balaki, Roger Mila Balaki, un ancien ayakaka ko pesa mapamboli, reconnaissance, oh ne songendi la batea. Na monaka nani joueur moko ya Real, so na bosa ndiko za Rodriguez. Ezaka na image moko bafani na Ronaldo ya Brésil Lima. R9. Ba sisi ko solola, bali batelema azui maboko na ye. Akena makolo ya Ronaldo. Anguluta makolo ya Ronaldo awani ko pakola na makolo na ye na bien tala batu bayebi bonzambe. Omona ngolo kwa juste. C'est mon simple. Azui pena nguluta Ronaldo yemoko ibani lekela abandi ko seka ba yambani wana na bitala baninga. Omona Cristiano Ronaldo tala ninga zo respecter Figo. Ozomona do biso kaka awa ndeka batata oyoyo ah non ndombele botale baze ko kenda ko sila noko tambi batata wana bana ya lelo sokolobi d'abord bali na sentiment ya ba papa wana te bakoki kolobela tozwaka coupe na 74 to tambusa balader
totuna banani babetaka na 74 wana te bayebi na bango te donc baza koloba likambo mosusu mais baza koignore mpe makambo mosusu mpo na logique ya histoire soko toreconnaître ke tozalaka na coupe d'Afrique batata wana ya 74 mais faut toyeba batata wana faut toyeba batata wana la film oyebi acteur te les la film acteur oyebi ete zana sens te obeta lisolo film oyebi acteur te oh acteur ala ko acteur wana nayebi kutu te oyebi kutu te ezaki nani yango kutu yo tala ka film wana donc to reconnaître naino kaka batata wana nesonga nzira basengaka bino eloko te basala bapesa bino bandakisa ndenge nini baregroupa baancien léopard ndenge nini babunda na bango tolobaka ngo na periode ya matata ponyo tokendaka tu primature bademarche wapi tokoti te réparation ya moke botala ndenge boratese toute une nation esengo emoni liso ekotoboloko liso te noko tambi toyebi te biso kutu ete nwana kutu déjà masolo déjà découragement pour déjà kotaki auto lobby kaka déjà ne koki soki bakoyoka na bango bayoki soki bakoyoka te même l'éliminatoire coupe du monde biso to kangi na so ba maboko to ali kotala bango kaka esika bakosukelela mais bato mayele to banzi ete bayoka tanga kosala bilan na sala ki kiteti ne sika bone résultat ni ne pesinga iloko pesinga résultat ya mabe atana se décider que bato nga na koki koluka bango te logique eso ke no sala mais to kolika ba représenter ba kosala bilan po ya lindenge wana bakendeki bakofanda nini esimbaki te toyebi ke balandaki bayokaki biso ntango nyonso tongangaki balandaka na esongi ya nzela dossier wana bakuta yango na ministère ya sport bayebi yango tokolikia noko tambi au-delà de tout bato bayaki emporté na makambo ya CAN esalaki to perdre que toze vraiment menacé na est de la République démocratique ya Congo en même temps Congo central oyo na babisika touti kalakala ebanaka lokola mwa mboka ya paix ya mwa kimia po babaka mon Congo ali docile mon Congo ali nini mais depuis moi temps Congo central ango ba coupeur de route Congo central ango ba crime ko ba kalaki mituka ya lufu ba tieki mabanga na nzila basalaki lelo touti kolanda makambo touti kolekana kimpese ba habitant basilikaki mpo crime komi makasi, insécurité komi makasi, bakomi kokota te na bopito. Bako botolo biloko na bopito. Utaki phénomène mobondo na bandundu kuna bomi bato. Au fait, analyse na bino ko kozala. Nini mboke zeko se dégrader, makambo mabeze ko kola, gouvernement l'état zeko sala makasi, mais on dirait fléau ya mabe ezeko leka bango na makasi. Nous tombé botale car ne bolobi wana lisolo ya kimpese ne bolobi Congo central bato bayebele lengo province moko vraiment ko benda na peneza la raté lelo na kati ya Congo to komi ko vivre lelo nord sud est l'ouest et centre désordre mais ba forme ya bokesini soko ke na zone est bazo vivre phénomène ya ba groupe armé soko yebiso na Kinshasa phénomène kuluna ok na ngambo bandundu komona phénomène ozobeta ba masolo ya babobondo oye lelo na ngambo ya Congo central okukuta nini wana est-ce que makambo tozomona lelo eza ba histoire o teto vivaki na ba années 60 ba désordre ekotaki na nzela ya politique poko bosa na te noko ndomele botale ba impérialiste ndenge bazawana ba utilisaka donc mayele na bango du jour au jour baluka ko multiplier ngo est-ce que soki na tango wana to feki sécession kasaye na sécession katangi oyo école sécession batuke ngana za katangi na lingi na makambo RDC te ngana za kasaye na liso makambo ya Congo te lelo to somona ngo lelo criminalité comme makasi na kati ya ville province ya Kinshasa bakonzi yango to zotuna est-ce que okambeza ka synonyme okoma millionnaire to ko kambeza synonyme ke ya koluka bolamu ya bato lelo komona oui to mona gouverneur ake ko rendre bandeko mususu na niveau hôpitaux parmi ba manifestants poto lo bango ba mort ezaki ba blessé au pesa aki ona to moni gouverneur ke na sala déplacement na est-ce que yango na ko résoudre problème source les kamwa problème na lelo to vivre lelo na ville province ya Kinshasa soki kaka to komi 18h 19h 20h o ali ko tambola
ozala na carte d'identité ozala na yango te il faut kutana na agent de l'ordre et ça déjà synonyme que au commune insécurité oh agent de l'ordre c'est ko kutana ba agent de désordre donc soko zo tambola ici là bango kombo c'est ko kutani na ba agent de désordre et ça la moto moko te ko mettre lisolo lo bakenga na tambola ki na butu na kutana na agent de l'ordre ba protéger ki ngai ba meminga kutu ti sika na bane ko kene c'est le contraire ba ko koto maboko na poche bile ko na ministère intérieur ministre intérieur avant na biso na ville province Kinshasa avant na biso na Congo ayoka ba doléance wana mais nous kotambi to kenana no moi malembe chauffeur le lopenza toko umela te na plateau na biso mais biso to kolikia on dirait ba dirigeant na biso ba subisaka pe pression il y a ba impérialiste sur tout le plan oui tozala ki awa na bambula eleki tango ya général Kanyama babundaka ba éradiquer phénomène kuluna na président Kabila en tête ya mboka tango wana po kuluna akendeki plus loin lelo yali na ba policier bazanga maboko kuluna akatie loboko bazali toyebi na période wana ba kuluna baboma mwasi ya zemi bakatie libungu babimisi mwana na fikine tala sabotage tango balingi ba éradiquer bango tango bango baza kosala ba drame wana personne n'en parle droit de l'homme ezate ba biloko ya mike o ba cage o ba nan ba lobela kutu ba biloko wana kutu te bakata ba mama ya mapo babimaka ba 5 heures bakata bato bakendaka matanga na butu bakata bato bautaka ba fête ba droit de l'homme existaka te tango balingi ba éradiquer bango menga na tunaka oyo basalaka ba attentat na mikili ya poto na France ba garçon bauta ko sala ba attentat mikoleleki bata bango babeta bango masasi mais de l'homme existant mais nous ndomele botale yo ebele batu yo somela bongo insécurité na ba pays o batu baza normal mais faut ça l'effacer oui yo biloko bo na Iran na Russie qui ne sala yango même pas na Iran na Russie dans les États-Unis na France même na France talaka tango mpepo ebandi ba revendication bano bakendaki batumbaki ba biloko bakomi donc bakomi bazo sanctionner ka mwana te même na ba parents ya bana wana voilà pour ko effacer mais pas na biso mon tango bezi le général Kanyama ya on tozolo to poni to so interpeller ba politiciens et si ka ya zate souene za refo moto epela makambo esa nini ebeba tango phénomène wana kulune bandi ceux qui to bosani te 2014 2015 ça qui donc somme na ville province de Kinshasa et comment qui n'ampleur moko ki kuluna ko sakana te ba musiciens sous ba PC ngolo sous forme moko sous malam na conseil des ministres président Kabila beta ki liboko na mesa trop c'est trop avant de commencer quand un phénomène et café là ereniaki faut boyer ba yango ba kanga ba kuluna ba mane café phénomène boulou ereniaki e café là akende angenga ereniaki mais et comme ba koma ki tine sika ya ko stopper chose ya ko si ça peut vague wana kuluna et le connaît mataki mettons président Kabila beti li ko finalement ça bi trop c'est trop bana wana lokola bali ko se comporter bongo baza lokola batu moko ba ligne intérêt ya mboka te bazo comme ça batu nyonso na kati ya insécurité soki bakangi yo na kati ya ba makambo wana il faut ça là ba effacer yo noko ndomele botale ba politicien o lelo bazape lelo na kati ya gestion ya mboka bakomi kosala appel CPI tango la CPI et électé mbala moko b'impérialiste bamoni ke soki babani ko sisa phénomène kuluna oyoyo soki sécurité koti ba ko accéder na likambo mosusu ali b'impérialiste bala moki ba ONG ba droit de l'homme ali mbala moko ba électé bango babani ko belela Kanyama faut ba Kanyama ba gela même na bambongo na bango bakani ya madong bakomaki même pouvoir voyager comme là qui même problème baza bato population ozalaki na kati insécurité tanga moni ba konzo bakomi ko lukele bolamu ba si insécurité wana sengelaka pesa ba konzo wana maboko ye akoti na ye fo to vivre na ba kuluna to yebi ke ndaku oyo baboko la kuluna to yebi ke kingana za la kuluna biso to yebi yango mais bali bana ya ba feni na ba yebi yango ba yebi yango tango ka mo phénomène na ya ba ONG ba droit de l'homme bandi biso population ne sika to pesa ba konsamboko na tango wana maboko biso to keno ko appuyer ba ONG ba droit de l'homme ba lekisi ba zo bana na biso boye président Kabila banga
ministre intérieur na tango wana soki to bosani te ezalaki nani Emmanuel Shadari nani président nani général Kanyama azalaki na tête ya ville province ya Kinshasa ndo moni phénomène wana esa nini ekosila nena sima mikolo président Kabila aye kolongola général Kanyama aye kotia nani général Kasongo biso population to comprendre te to sola pe loko pété allez phénomène kulune sali nini et lamuki donc ben impérialiste balingaka bongo bon vivre na kati insécurité ezaka rébellion te phénomène kuluna zo vivre na CNM le rokata banzela na niveau ya Congo central ya ba mobondo yango bato na balingaka aussi longtemps pour vivre na kati insécurité boko kokate ko s'organiser imaginez la ville province ya Kinshasa so tambola même aux na carte d'identité na ebité bandeko bola na so na pays étranger aux tambola par exemple aux na carte d'identité des infractions bako kanga yo oui soki ba memi yo au sala appel na muto azana ndaka memelo carte na yo soit tu vas présenter document pour bon va payer ça développer il faut ça comme on a niveau machine so ba taper et qui sa identité na nyonso o biso lelo ba bilo kwana na sana nuté mais soki mutu azana carte d'identité na se présenter ngai ndeko tambi na vana kana avenue boy na quartier boy na commune boy na za mwana tata boy mwana mama boy na za mutu ya mboka boy te policier tia zo bima déjà na alors que no sala patrouille wana no ndomele bakena likanisi moko il faut bakanga batu ebele po batu wana bafuta ba man po bango ba se servir on atongo noko tambi omoni toaka na loi ya cause na effet biloko ba policier na biso ba osala lelo ezaka biloko ba copier na armée ya loposo pembe c'est-à-dire quoi militaire to policier monaka civil loko bilanga na ye bakoki koya kokanga aujourd'hui on a présomption d'innocence mais babandi ko malmeno babandi déjà ko beta yo babandi ko filmer yo moyibi maintenant nos sambi bazo finga opé peut-être aux épées innocents déjà batio na ba réseaux sociaux tango okendo sambi au du gain de cause aux innocents ba image c'est tikalaki si batia ki okraka si bakata ko bilamba na miso bato c'est comme ça ndelo poso pemba za ko sala pe na tango wana sokwa kangi yo fa sambwisa yo etikala noko tambi tango tozé ko lobela insécurité Afrique ya voulu très bien organisé pour bokomona ba konzo nyonso toza ko lobela ba instructeur banani batanga na mikili ya poto batangi na ba académie militaire na ba Belgique na ba wapi mais ndenge nini baza ko kokate ko reproduire sécurité o ezena bamboko bango batangeli te wana ezemi tuna en tout cas photo zongela ngo na plateau toluka ko yeba mais toali na ba insécurité na ba niveau yonso tozali na ba insécurité alimentaire toali na insécurité sanitaire bankisi périmé baye ko bwaka na Afrique bilei epola to kolanda ba communiquer ou l'équipe même na chaîne nationale soso ya kopola bato bali ya sosote mais côtier comme na Kinshasa ndenge nini mais dans ce journal sur les mesures prises par le ministère du Commerce extérieur pour épargner à la population congolaise la consommation de la viande de volaille congelée en provenance des Pologne via le Pays-Bas. Le ministère du Commerce extérieur informe au public de l'interdiction formelle de toute commercialisation, circulation sur toute l'étendue de la RDC du lot numéro 191/03/23 de cette viande de volaille congelée. L'instruction à tous les services opérant aux frontières de consigner toute cargaison contenant ce produit. L'instruction aux services habilités à procéder au retrait du marché et à la destruction de 10 produits dans le respect strict des normes. Les secrétaires généraux au commerce extérieur, à l'économie nationale, à l'agriculture et à la santé publique, les commissaires généraux de la police nationale, les directeurs généraux de l'Office congolais de contrôle ainsi que celui des douanes et accises sont priés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de ces mesures. Signé Jean-Lucien Boussa-Tongwa, ministre du Commerce. Mais et puis bamisusu si bamilelaki bamisusu bazé kolia bakoko bakolia mais tolo banaino
Toalina OCC service mobimba ya contrôle yambo biloko ekota pene ya population omoni kozanga bonzambe yango bandeko bolandaka biso sans tendance tango nesongi nzira bakoteyaka biso sans fumuki mbangu l'Afrique ne s'en sortira pas et alina ba paramètre ya ebele koleka na ba domaine yonso soko bozangi bonzambe boali ouverture ya makambo ebele ya mabe ekufi mopepe nyonso voilà okosu moko ekoya ebeti o nini ekoya ebeti o eloko nini ekoya ebeti eloko bo ekoya ebeti ndenge biso bayindo tozali lelo est-ce que bandeko bozo ko comprendre que tozali kozanga avenir jeunesse oyo face à la succession ya bokondi jeunesse wana lelo azali na kwiti na milangwa bangi ekoma komela maloko ya cigarette masanga ya milangwa ezali koteka maloko ya nguba kabine yonso ya communication akozanga crédit akozanga soko flash soko appel makozanga zododo te akozanga dodolo te na motu ya moto ameli likaya ameli whisky atie tumbako na zolo génération wana eko hérité nini lobi plutôt bako succéder mosala ndenge yango esika pona kenda ko chite bozwa maloba ba homme politique bazali ko épargner bana na bango na fleur wana bongo lokola ya bango bana bazali ko kenda na mikili ya poto bazali ko tanga kuna bomo ezali kuna bazali ne forte basala botala la preuve en est mboka ezali ko subir etumba na est de la République démocratique ya Congo totangi ba différents coins oyo ezali traumatisé na ben sécurité mais botala discours ya ba politicien partage ya pouvoir na gouvernement ekobima soko dans 1 ou 2 mois et sika bango bazali na nokuna qui sera le premier ministre nani ya kozala président ya Sénat nani fazala na présidence ya Assemblée nationale donc le reste ya makambo batiango na kati ya bureau na conseil de ministre tango tibo na kati ya bureau ya koluka kosisa ba makambo bakomi ko dénoncer ndenge moko na biso batovani awa mais biso tozo dénoncer biso to ko dénoncer tolobi bazé ko boma biso bozé ko lobate mais soko bango ba homme politique ba boti parents bango nde bazé censé ya ko protéger voilà tata ba yeko funda pa ya mwana papa ya vanisi bazanda ko moni bazobeta biso to ko sala bazobeta mwana ba komo beta biso nzambe kaka sunga kaka ba ministre pena ba bimi bango nyonso pena ba che obita tozo mona ona ba réseaux sociaux pe ba miso bazo seka ate boyozo conseil azo seka ndenge matama esaleli ndenge omoni matama ezebeli kotoyo comprendre que asali yango na baje mais toze ko seka tolobaki awa non kotambi vraiment balimbisa na ino chef de l'État Trobaki, papa Sirika Nano. Vraiment faux Sirika. Ba je wana oyo toze ko mona ba dirigeant ba ze ko sala ze ko ngwenyana ye active te bo Sirika Nano. Netanyahu Sirika ki. To mona ki Poutine Sirika ki. Alobi balongola biloko yo Europe Occident ze ko ya ko sala na Ukraine pene ya frontière na ye tango bayoka kite a Sirika ki. Chef de l'État Silika Nano. Oko Silika contre nani tolobaki yango na émission lekiawa. Kati saba impérialiste elikasa. Oyebisi bango balobisa ko lisute. Président Kabila se sona kiango. Mais bien sûr. Bomengo na biso, Iranium na biso, toko tekela ngo bato biso olingi. Mais ambassadeur ya Union européenne adjoa ba 48 heures. Ba refoulé na 13 kilos. Non kotami. Ba yebisi ko 48 et mi kokelité chez ko tuna bité. Lelo ka. Il faut kenda. Bakati sa elikasa maison Schengen ekanga mawa bakolobisa biso sute ba politicien na biso na tango wana bandeko bazo na pouvoir lelo ba ina opposition bazo soutenir bazo loba ni politique wana président Kabila zo sala ezalo ko zo kata relation na mokili mobimba président Kabila comprendre que baza na cause ya pasi na biso eze bango wana yango tongo na mona ka ba dirigeant bazé ko kumisa président pa kendeki ko tu sais lisusu relation na Belgique na France
biso lokola toze banoko tokendeke pa ya koko suka mboka toyebi esika nde batise malheur. Donc singa wana bakei kotonga eyali nde singa ya misère ya Afrique, singa ya malheur ya Afrika. Mboloko azo bisabana na yeke na kei ko luka bolamo pa ya Lyon. Lyon eza nani impérialiste France, Grande-Bretagne, États-Unis, bango nyonso wana Occident wana mobimba. Biso siko nde bamboloko. Ba dirigeant na biso zo seso ke ba oke no luka bolamo pa ya Lyon et ça la mela wana. Noko tambi. Soko 12 millions de morts. Et c'est que l'Occident Occident est l'autre côté. Wana tozui kaka na guerre ya Est. Soko tozongi na colonisation. Soko tozongi na esclavagisme. La colonisation, 50% de la population. Mais Laurent lui a le banc au Parlement belge. 50% de la population congolaise, oh les Polnais, à Boma Bisso. Sans compter la sécurité sanitaire. Bazo ba virus, ba eko mekana felika. Ba ça. Ba documentaire ezali. Ebola. Ebola. Ba fièvre jaune. Ba maladie du sommeil. Ba rougeole. Objectif c'est ça qui est terminé. Bisso to si là. Est-ce que l'objectif est ici là? C'est là. Voilà. Bango nous on demande les gens lobake loko wana. Monene nenga zali bongo ya zali maître. Biso zali be esclave. Donc à côté la ko penser à ta mokolo moko te ko luka bolamo ya maître. Et surtout bango sur le plan ya sous-sol, baza ne l'autre côté. Bazo vivre grâce à ba désordre nyoso bali ko semer na kati na mokili. Yango jamais bako ko souhaiter que pesa na kati na mokili. Tellement makamezo le na Ukraine na Russie. Mais ici, quand on va décider sur la guerre ici, là, on va préférer continuer des milliards pour écrire pour déstabiliser ici. Tata mon qui parle la raté, il y a une déclaration à Trump. N'engagez pas les autres qui non. Les républicains déjà vont stopper déjà aide nini. Oh le lobby européen va se pélater. Donc tout le monde va vivre dans makila. Donc sans makila, occidentaux va vivre. Mais non Tambi, nabo mengoyo Europe adjouaka na Felika. Na Ukraine, na biso, Europe soko bazaki bato malamu, bako sunga banani, ba milliards wana bako tinda yango wapi. Mais tala ndenge ba contrat ka biso tatango na manake l'équipe lobaki batsa biso na régime ya notification, ngala baka tozeka en embargo. Mais bien sûr. Mais biso ba noko photo lo belango ka bon ka siko embargo. Toi li embargo. Na forme mosusu, noko ndomele ngaki échapper ngai. RFI, TV5, France 24, LCI, président de la République, président Chilombo, Baché nous on a sorti l'andayango et ont divisé biso ba Congolais. Baché nous on a divisé biso ba Congolais. Mali, Burkina Faso, Niger, ba comprendre que baché nous on a ezali ko ça la propagande impérialiste. Et ça baché ni ya kokanga. Bakanga ki yango na ebiti soko bozoko tika yango biso ba Congolais tota la bénéfice na biso zani na kati ya ba chaîne wana lelo zo be biso na kati ya division soki FARDC a poudrier M23 na ba chaîne wana ba lobelaka yango te soki ka M23 bomi batu yoka publicité tozo vivre tela ba mboka no tozo exemple na ba no ndobele boto lo ba ke président Silika Assimi Goïta Silika ki Ibrahim Traoré Silika ki un général Tchania Silika qui bino bibo Silika ko Silika ni ko lobanine bozo ba décision e ko senga ke population ko katisa bango likasa ndenge mali asali bango buya jouer pas ina biso te bonjo to katisi bino likasa mais wana ezali nde biso ba indo te biso to misa na nzala eloko esepelisa ngai ya Mali Burkina Faso Niger quel que soit France a tseba mbongo na ye ya médiatisation ya ko diaboliser mokili balobi ata to kufi nzala biso zo buni la souveraineté voilà tozalaka mpe na bino tokufaka na biso ka nzala bato bakobundela libumu eza génération ekoya biso tokoyesa génération na biso tobundelaki souveraineté bino bobundela nini libumu voilà bongo biso mpo ninde biso tokobanda mpe yango tobundela souveraineté comme ça bana biso tozobota baya kobundela libumu noko tambi tokomi kobenda mpenza suka tobaki lelo tokoumela te na plateau nga nazali kolanda biloko moko elekaka oya moko loko kaka motema sopiso omona bato bakomi kotambusa biloko na bareseau sociaux toboyikote soko Canal Plus toboyikote mais ce que bokoki kotambusa ngo ndenge wana kasi yo banda kaka te yo loba kaka lelo ngai mpa na nga adie Canal Plus voilà voilà nzokande Canal Plus ali commerçant Canal Plus ali commerçant soko kaka yo
congolais ozoye kolanda yo moko sombi te abonnement ye mpe kuna sombi te ye mpe kuna sombi bokopie biloko na ye te banzungu na ye wana batelemiselaka bino ye moko ekotikala kaka soko bana bandosala yango mituka ya manzanza mais congolais ayebi kozwa décision te mpe abonnement ya Canal Plus na Congo ezalaka cher koleka presque soki neti oza na 55 pays na Afrique awa plus de 35 pays RDC abonnement eza cher koleka bapays wana mosusu mais kasi fulu te biso mpena awa nde esika baya komonela konyokola bato noko tambi tokozonga bandeko balandi bosouffrir lelo tobaki toyeka vite fait tokoyeba na kozonga kala te noko tambi na kotika bino ndenge wana te nayebi ke lelo bolingaki mpenza boloba mwa mingi me ntango epesamelaki biso mpenza mingi te kolandela misala eze mwa mingi bandeko basimba nini tokozwa ntango ya kobrose insécurité sanitaire insécurité ya mboka makopa oyo na bahome politique bayebi provenance o ba ministre o ba gouverneur bayebi ke cause ya guerre ya este b'impérialiste balandaka b'intérêt mais baokoka te koloba yango baokoka pe te kosirika bapousse pe président de la république asirika akatisa b'impérialiste likasa tokoma na biso binemi soki Mali adénoncaki baccord mosusu o banda uta na époque coloniale tini basedi na indépendance baccord wana continuaka est-ce que na Congo eza te est-ce que complot au mundela kosala na Mali na Niger na Burkina Faso et kosala ndenge moko na kosala na Congo oya Congo kosala likolo ya makasi soki sur le plan ya pourcentage complot kosala na Mali kosala na 60%, ya Nigeria 60%, ya Burkina Faso 60%, ya Congo kosala faire même 90% pour la conférence de Berlin. Après c'est pour ça la partage Afrique Congo ba c'est qui Léopold wa Léopold o eza bakolo banene nini eza eloko ya biso nyonso yango monaka makambo ya Congo France azana misu États-Unis azana misu Grande-Bretagne azana misu Allemagne bazana misu réserve mondiale mokonzi biso za esclave azana eloko moko ta ko sepelisa maître pour mettre lingai eloko nyonso esclave azala pas maître sala kaka mabe eloko nyonso maître ko sala pe esclave makaka malamu entre maître et esclave bazo vivre na principe kaka ya domination. Ce qui est soli yango boyebi na ba accord le to vandeleli. Tala ba déclaration. Ya ba président, ya ba occidentaux précisément ya Pologne. Je le fait que bateau o bazana simeka ya ba makambo yo président. Yo ko continuer ka ko croire que bateau on ezamo na kati ya relation ba ko sunga biso to ko sisa guerre M23. Ce qui président Mobutu ataki elike pa na bango akokaki yango te. Muze Kabila ya elike pa na bango bakokaki yango te. Président Kabila kabanga ya ataki elike pa na bango akokaki yango te. Ne na bino ne bango bako sepena bango. Biso za bamboloko. Bato wana baza ba lion. Relation ya lion na mboloko. Lion zo selaka kenzale beta epo so mboloko moko sa nini alia. Mboloko ye fo sikoyo bayokana basangana. Oh soki lion bani ko posa na pembe na bango mutu akima zate bango nyonso ba grimacer lion to mona kayango. Lion zalaka esika mutu so kokate. Poni ni bato bazaka soudé mais soka ya grimacer ni mopanzani ndia ko bamboloko mususu. Soki to kotambola ka bito ti elike pa occidentaux président de république mandat na 5 ko sila o pa ko yozala ningi moko noko ndomele botali ninga zolo ba mikolo mokonzi simika katisa bato na likasa. Soki bozo besika ko bandelela te esika ko bandelelo kozala pamba te na kati ya mboka oyo bozala ba prophétie ya fumuki mbango. Très bien. O ezolo bake soki bolamuki mboka nyonso ke lingete le melabino kosani ekozinda. Très bien. Matondo mingi noko ndomele. Torobaka tolelaka na kati ya ebale mwe bomona pinzoli na biso ya lite me tata nini wana akolinga akosupporte baze koboma ye bana baze kobeta ye bana baze koyiba ye bomengo ndako na ye komi ya kosakanela te chef de l'état silika c'est facile silika kata likasa katisa bango likasa okolobisa bango lisu te baze kaka na avance na biso ya matériel à part wana eloko te ebobosana te bobotami bokitani na mboka ya Mbuta Lumumba oyo baze référence ya mokili bokitani na mboka ya Mfumuki Mbangu le plus grand prophète que la terre n'ait jamais connu o batika bilaka kokangolama
ya mboka oyo République démocratique ya Congo kokangolama ya Afrika. Afrique eza na forme ya revolver o gâchette ezeawa na RDC. Nini lisusu toloba? Soko Sahel bakomi kosangena. Bango wana lelo bakolongwa na frein ya colonisation française. France CFA. Mais bazé ko exister. Baye ko comprendre que ba français bazalaki kotekela bango mandoki, mais bazé ko armer ba djihadiste. Kasi ndenge moko epai na biso. Epai batekeli biso mandoki. Ba même type d'arme batekeli yango rebelle. Peut-être que tu biloko mosusu ezangi ndenge bazalaki kosala na Boko Haram. Soko tolingi to demeurer ba enfant docile, ya ba impérialiste. To kozala lokwa ba Mbuta Biya, Paul Biya, combien de années na Cameroun? Afrique noire photocopie. Okuta ba wenze fulu lokwa ngambela na Cameroun. Macky Sall, Sénégal ezendengeni. Afrique noire photocopie. Par contre, bakomi ko ba pakebo ya ba fulu ya Europe. Ba ya ko bwaka na Afrique. Bo souffrir to kabona po mokolo mo lelo. Bolanda kabiso sans tendance et sans parti pris. To komi na tango, il faut to silika. Peto katisa ba impérialiste wana, ba multinationaux, to katisa bango likasa. Totala banani bakoluka banani. Tel alors, tel alors Burkina Faso nano eluki ba français te. Tel alors Mali nano eluki ba français te. Tel alors Niger nano eluki ba français te. Mais ba français bazé ko luka bango via CEDEAO. Biso tolobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ebila o mabota mabino bolandaki biso lolenge longo bani bozongisi matondo na tata kwa ku image bazaki kuna na sima matala po nini te na lisungi ya ndeko na ye le superlatif tata Ntimba lelo azalaki te na ndako komema bebe aki na mosala mpo nini te kuna notre dipro ndeko ngala nzumbu bango nde basalaki bolanda biso na lolenge elongo bani biso tolobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ebila o mabota mabino tokutani mikolo ezeko ya analyse ya banoko. Kumasa, Kufinda, Kuteki.